wana bata Romeo nde baoloba ngate ngana wando commenter mais o ngana ngina lobezani na maison mère na compte avec na biso grève fouti la lié bo matita to beta Romeo golf to ebi suite alors to beta $10 Romeo golf to ebi suite estondaka to tondaka te vidéo ezali côté ça oui puis makamna ba mon roi ya na vitesse nzoka tona yangwana tunyuma za sima ya wata tona olongwa te o héritier banga olongwa voilà héritier azo banga nini héritier na za pere bon na longwe ba bakomi ko banga soso oh oma do beta lelo rumba mutu to beta chacho obo ya vera mote na ko ndima ye na ko poza la fanatique ya mutu te mais ko ndima nde na ko kikosa ko meka ko to ko boya ko ndima te le logiciel nyonso a congolais soko ki musique no kaka teka kumba mais uti ka sinaba amour désespoir maman désespoir tout ti kunati donc voilà et loko ya bien tout ça mais to ko bosa na tenga na za ko moni esili tant sunga pe na moni bandit parce que balobaka là où maele ya bato mokile soki ya nzambe pe e bandi côté basuki saki tant suka côté biso to za ko banda donc voilà na ba sens wana pe pourquoi tembe po tembe kozala yango lobaki petit na plata ngwangi alobi omoni même na film ya Yesu tembe zalaka même na ba apôtre Yesu aponaki bando tambola 12 apôtres muta temba zalaka Saint Thomas zalaka big up my brother associé valable what's up man are you fine Mr. Raf Ngindu comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas Congo promo Raf Ngindu associé à Makambo poto bando orchestre ndena ba Raf Ngindu azalaka acha eta mo ba betela Raf Ngindu ntape yango donc kini dobi ke biso ko tati na bakini tara Congo promo to ko ta partout bango ba limiter biso ko ta partout donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo ne au site ndanga ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis à des fois pour ba man faut foutre non pour ba autoriser on ça là pour talaka nettoie awa na mission na Times Square awa pour ba personne permis oyaki il va vérifier la caméra la bino il faut la caméra mikete donc ça boyer il faut dans la licence ba permis tout ezali au Congo pour ma si ba leka donc Ralph Mina solo là déjà donc Evan donc tu regardes boyna ba carte maramutu complet pour la morota mukanda maramutu na mukanda. Bonjour Wata. Ouais bonjour. Bonina no team Wata ezandeni. Amagu tokota wana. Big up my brother associé valable what's up man. Are you fine Mr. Raf Ngindu comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas la team Wata se porte à merveille makambo tout kitoko tous en répétition en coulisses parce que ba grandou les a yango to bon tout stopper nos répétitions en public tout travail tout créer biloko aussi yango mo wana moni na ke biloko mso to beta na ba Romeo golf te to créer parce que nous avons parlé de la musique intelligente. On ne veut pas faire comme tous les autres. Tout ça, donc voilà, on a parlé samedi au na Vodacity na Fikine, avec le vieux Chris Banga. Tout ça on a pour na Vodacom et dimanche tout ça bon na centre-ville. Kermeso et zanga poussière et zanga mabele zanga mamutu kitoko. Ba momi tout ya ville, ba chérie tout ya ville, ba grande dame, ba Beyoncé tout ba kobima wana. Ba yaya ba banquier. Ba yaya ba sara na ba banque, ba sara na ba société normale. Ba yaya ba cascadeur, ba yaya ba coopérant. Ba maître ba tout ba kozala wana. Wata ezanelo moko bana monde tse ba omi tout na me point ni Wata makamnyo so sala azozo ka ba kombo na portugais pona to mona la nostra c'est de l'espagnol. Bon to mona kombo ya album retirada portugais pona nini eza d'abord ngati il faut qu'on se le dise vérité za bombate cosa nostra la pulga el campeo de campeone fuego parce que le feu on est à combo ya joka kabengeli tanga mona habitué les magma tu es la cause nostra bina ko daete sana mona u vandi na kicha trône na yo biajo
obungiti wapinana petit na yo ou à défendre musique valablement parce que ça na batumsu basinzamba basala bango po bamona et ya joka monaki amoni alobeli a développer a benga na bakombo na ye ndenge ba vina na ba Londres ba vina nga Tony Twengi ba Telinko ba benga nga Gogan comprendre ba vina nga Cookson ba benga nga Gogan ba vina nga Beazi ba vina nga bazebeli na ba Kofi Aina bazebeli ba benga nga Gogan donc ça ba kombo na kombo ba portugais retiré d'asiko pourquoi parce que c'est retiré. Mais yo yebite que ngana se retira qui nazaki quelque part na se retiré bon tant de ça la promotion pe la publicité pe la quelque part aujourd'hui on a notre vie on a nos structures on a notre lignée tout le la plus lignée na donc voilà na mo retirada pourquoi balongo wana parce que toi ba ta recherche un artiste là mutu mo tati la ravana bo je me suis pas appelé combo qui Congo je me suis petit titre chiluba je me suis pas qui mbake bimi eza inspiration ndenge yeli to vana na ba Dudumbisi bébé poisson de Paris ba Bobo Beloy ba Niki Kota ba vandi to bi ba to boulé nan bi boulot yo comme bazo zwaka lettre il y a des missions on a retiré on s'est retiré hein c'est sortir de l'eau boy ba moto mbele mais primorité wa pri wana mswa longwena mais to mona ngwema eza lelo wata chaleur to ko e banana za sima wata nzambe na bato mokili idole ya wata ezala nani idole nanga Michael Jackson wata to ebi que Michael Jackson na ba musicien no so ba betara danger la linga pe jomo Snoop Dogg na sepela pena siko na Congo na linga ba artiste nyonso o ba betara ndule bien Papa Wemba bon ngabe na ndule to na bandi na bandaka ngona idole chino ke na imba lwa Papa Wemba na kobosa na ngoti mais parmi mes idoles na linga tamoko pe boy na linga ba Verambo na linga ba Venanga Madilu na linga ba Venanga ba Kester ba Vede Baba El Shabab yango wana na souci wana na kulinga prof on kumumanda chante na linga bato belenga za mutu to ko sala musique ne ka bien yango moita on abeta ndule wana na immortaliser eve beaucoup soke ya tende l'amour nanga comme na beta kiango kanda ngo bila ema iya leo histoire ya bolingo comme na mino kwa bato na immortaliser peut venir en professeur manda chante pourquoi pas va véredi oh kaka ça rane lo connaît bien ngana kondima comment do beta le rumba mutu to beta chacho orubo ya vera mote na kondima ye na kopoza la fanatique ya mutu te mais kondima nde na koki ko meka kutu ko boya kondima ti le bichienne nyonso a congolais soko ki musique no kaka teka kumba mais uti ka sina ba amour désespoir maman désespoir tout ti kunati donc voilà et loko ya bien tout ça mais to ko bosa na tenga na za wenge ponga na uti na source a wenge na bandi nanga BCBG simbité parce qu'il fallait na ça banchi na zo ba diplôme tout ça là maison mère na 26 makambuti lelo voilà donc azali loko la fleuve Congo na bi Brazza na bi Kinshasa. Ota to ebi que oza un peu pressé mais to autant ébelité mais monde entier ba ozela ba lingi ba précision retirade ko bi manane o bi année prochaine année o bazana retirade ba ko fêter na retirade alors un message à moins que ndetolo ba l'homme propose mais Dieu dispose parce que il est le maître des temps et des circonstances pour à part retirade tout ça na makambo bela ko sala retirade des idéologie mais à part retirade est-ce que ba éviter que remontada ezate. Ah bon? Pourtant tous ba retirer da bato so boule remontada poza na match mso ebo beti no 4-0 siko on espoir za comme beti so 4-0 za terrain na bango na mboka na biso to zonga satam so 5-0 to za qualifier siko biso ezate to kanga bar poto za nde to côté bango ka chuki ba ko se venger te retour ezate po remontada pe ezate donc idéologie zalia to za na idéologie à retirada mais remontada ezate. Watanabe na bon mozo bimisa est-ce que parti moko cause à la ozo contribuer aussi ozo contribuer à l'éducation à ba jeunes parce que on constate que actuellement dans la musique ba cri moko ba bilo moko okoki koyo kango place mona ba boti mais d'abord to ba musique Watana bazo ça la musique intelligente Verambo na Papa Wemba ba mbenze ngomo boy
nyonso tokoloba na biso mekosuka na okana bolingo moto azangi bolingo akomona nzambe te mpona okota lola tokoyebisa bato ke soki nini soki nini te ya bato ko ya bolingo po toteka déjà bolingo wana c'est suffisant mais soki makambo mosusu mpe ekoki koya pourquoi mpe ya po toyana na nzembo moko boye tozoyemba mwasi moko azolela abandaka ni kolinga te ndeko bana quartier bafamille baforce alinga ntango ekolinga mobali abotisa ye mwana sondola ye na mwana après voilà donc eza mpe kaka baconseil batana be anticiper question na nga mpo na nini lelo baalbum ebele bamisien ebele ezaka sujet ezaka bolingo banzembo ebele bolingo voilà parce que bolingo nde base ya makambo tu eloko moko te eza so bolingo eza te nzambe avandaki na bolingo ne ebele na motema na abi créons l'homme à notre image c'était de l'amour sans amour Dieu ne pouvait pas nous créer azwi mabele ya pamba atie boye atie souffle de vie azwi mpe moya ye atie à faire vivre ekeko yango wana biso bato ti bekeko ezovivre donc bolingo eloko moko te ko nabia ata mai na opesa yango te soki na bolingo te ata elamba na opesanga te soki bolingo eza te pourquoi kombo wana moto na tembe nani apesa kombo moto na tembe wana le roi de la forêt moto apesanga moto na tembe mais dommage lelo eza interprété na bandenge ebele parce que ntango mosusu moto mosusu alobeli makambo ya tembe na format mosusu enga komo moto na tembe na ndenge mosusu moto na tembe nazala moto na tembe bana maison mère e dérangeara te moto na tembe poani parce que nga na maison mère nazaka mwana nazaki na mwa bandenge nanga nakoya mpe ntango mosusu eloko moko eza boye ate balobaka boye te balobaka boye ate ezaka boye eke mpena badiscussion mponga mpena na banda odiscute mpena ke ntango mosusu na vie todiscute zwi mpena mpe temps mpona toluka kaka bonne marche ya eloko voilà, les faits, c'est Tembesili, le Bamina, ça fait même pas une année, 2 ans. Moto na Tembezala déjà avant Koutou na l'album. Basera ba Gimale, la basera ba Trajan pour tout babinga déjà moto na Tembe. Parce que tant on a longé et que na za actualité. Buzz ezali faut ko toucher Goga. Tant ko benginga moto na Tembe. Ya moins dérangé parce que bato musu balobaki et le lobby. Imbécile. Voilà. Or, nous avons tendance à mener la monnaie la macabre. Tant que nous avons ici, tant que nous avons monnaie bandit, parce que balobaka là où maele ya bato mokili soki ya nzambe pe et bandi. Côté basuki saki tant que côté biso tozo ko banda. Donc voilà na ba sens wana. Pe pourquoi tembe? Pour tembe kozala yango lobaki petit na plata ngwangi. Alobi omoni même na film ya Yesu tembe zalaka. Même na ba apôtre Yesu pona ki bando tambola 12 apôtres muta temba zalaka Saint Thomas zalaka. Ça Yesu l'accel beaucoup na natala. Ah c'est bon. Eza pena yo Jésus. C'est que pona tembe aussi la rage. Et aussi la jour nzamba loba bino tuwa kotandama misubo kelo la misubo keli felo. Et c'est le titre za na mokili. Yo basi Congo promo ele ndima ke Congo mususu wo ele kiango. Talaka. Tokondi matin. Voilà. Ndemo pena bango kuna peka tembe. Bino pe na bango. Point ozwanga pose na image mo baninga bazangi n'est-ce pas voilà et ça la valeur ya Congo Promo voilà Congo Promo toujours en avance voilà dans ce sens là ndenge moko pe Goga ndenge na za boye na makambu nanga bana mayo monyo bazana makambu na bango Congo Brazza est-ce que kondima ke Congo Kinshasa eleki bango et kondima te mo Gabon kondima ke Cameroun eleki et kondima te ndenge moko pe statue de la liberté kondima jamais tout refait eleki yango. Na ite so comprendre yebsanga Amérique na Europe ni eleki bon Asie vous comprenez que tembe ko même kutu Satan ko ndima ba demo ba ko ndima jamais que ba ange baleki ba ange pe tembe biso to na nzambe na biso tembe aussi la rage nzamba ko kata makambo les Miami jamais le staff les Miami ba ko ndima ke tant so nini le whisky eleki yango pour les whisky pe bazana tembe na bango na yolo Miami pesa na tembe na bango na bandal armée rouge pesa na tembe na Kitambo Chicago 320 pe n'en parlons pas donc tembe comme nous alara ce portalio kauka omona ke kauka bataillon soviétique tembe ya liboma na bakasabu bo omona campem tembe. Y a-t-il différence entre Wata sur podium comme étant artiste et Wata à la maison comme père de la famille? Oh mais ouais, j'ai des enfants, Héritiana, Brooklyn, tout ça, et mes neveux, mes nièces, tu penses que et ils s'en foutent que je sois artiste ou pas. Et bon, mon anga que notre papa, notre oncle, notre voilà, dans ce sens-là, notre ami pour n'a pas masse belé. Voilà. Alors Watana Brektira de combien de titres?
retirade ande naza wana nazomona ba 14 titres ba 13 14 titres ebele te tobunda eza CD moko on tota ba minute ja banzembo parce que na beta pe biloko musu ya ba world moi 2 3 titres à world pour na kota ba tuchuki mais puis makamna ba mona olwa yana ba vitesse nzoka tana yango na tunima na sima ya wata tana olongwa te o héritier banga olongwa voilà héritier azobanga nini héritier na za pere bon na longwe bato bakomi ko banga soso oh ngati na onaka ovana na maison mère na zotala je na mona tande ba osama makambo mobike bazangisi boya ba faute na ba très bien na biso kangeloko côté basaki ba faute côté to ya bongisa en tout cas to na bato mususu ba bula lo soka komaki sans rature ndaza maele yo tanga nchiki ils ont battu mususu aza akomaka so akomi na oza professeur écriture retenu so calligraphie ya biso babinga akomaka sans faute eta mususu aza ne maele te mutu so ya poser question ba yo kata question mobimba te ba réponse azo biloko ya gagner pas répondre na mtali boso nzoka tamso mutaki na réponse avant dîner na suka na ban suka zo tala bango yo pesa réponse na suka ba ya mwana maele na bina yo ke ba faute na bango ba très bien na biso. Bon. Pesaka ngatan toko ma fin de l'année retirada ebima. Je crois que c'est pas la dernière fois tokozala na pona kozwa évolution à wata tine album sur le marché. Congo Raf Ngindu associé makambo poto bando orchestre ndena ba Raf Ngindu. Azalaka. Nepsi Raf. Yo na orchestre ça nini ameminga sombi guitare accompagnement bi par nanga guitare accompagnement nanga yango. Acha. Guitare mo barbetela. Raf Ngindu mtape yango. Il y a un Congo pour moi toujours à côté de Wata pour toujours évolution à Wata à tout moment pour nous ça tout le monde entier. Dream Team. Bah que on a staff n'anga na Panama. Bana la team Wata. Bako finga, bako loba, bako ganga, bako critiquer. Maintenant c'est référent à Nzembo Moro le roi de la forêt Yemba. Oya Tongo Kongai. Asalelanga lokumu. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Bah ça la publicité. Ils ont le mot peut virer en loba. Soke simba kate ndembele balobela ndembe mbale ba finga te ti bazo finga ça pas sentir chaleur. Au moins ti bazo finga wana. Chaleur ba doit ta moto ya kosana. Romeo Golf nazo beta li solo. Au moins na maison mère. Tant na na maison mère. To beta Romeo Golf. Bakarine wenga témoin. Il paraît Wata moto sala ki recette ya makasi na Romeo Golf. Depuis Romeo le banda. Wana bata Romeo nde ba oloba. Ngate ngana wando commenter te. Mais o ngana ngina lobezani. Na maison mère. Na compte avec na biso grève fouti la lié bo matita. To beta Romeo Golf. To ebi suite. Alors to beta $10. Romeo Golf to ebi suite. Est tondaka te tondaka te. Vidéo ils allaient côté zali. Est-ce qu'il y a un concert wana sikona auto betaki yanga mo pona o nanga pe nazala parce que tant to yeko beta na bi déjà nga to zaki belé kina to tondi ça est-ce que nga mo ko simba ndi to baki l'homme propose Dieu a disposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est remède à tout. Makambo za le temps et l'espace nzambe déjà so ka betingo ngana ye ata muto asili ki ndenge nini ata muto boya ata muto lobi. Ils vont insulter, ils vont parler, mais na souka bako beta maboko bako komisa parce que to salango pona na salango pona ngamote to salango pona bisote to salango pona bateau. Comprendre dans ce sens-là. Et bana Congo partout au Tokutaneli, il y a en Australie, il y a en Asie, au Thaïlande, Chine, Japon, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Batutu, Dubaï, Qatar, Mamoutou. Toujours Europe, en Allemagne, en Hollande, en France, en Belgique, Luxembourg, en Sanité, en Autriche, en Grèce, en Congolais, en Grèce, en Turquie, n'en parlons pas. Au Taliban, en London, Angleterre, UK, au Taliban, Canada, Amérique, en Congolais, en Brésil, Angola, Afrique du Sud, en Zambie, Gabon, tout côté tout Congolais. Que la paix du Seigneur ait régné dans le Manabiso et que Congolais, dans Makambuta, tout ça là, ils ont la réussite, ils ont la prospère. Congolais a prospéré à tous égards.
Ok, merci beaucoup. Yabino petit, Yabino master, Yabino yaya. Et la cause nostra, la pulga, les jeunes se réfèrent à moi. Parce que c'est la cause nostra, c'est la cause de tout le monde, cause de Congolais. Na robeta musique pour na ba ivoirien malgré producteur na David Monso. Na robeta pour na ba Camerounais malgré na Samuel Eto'o-Fils, malgré na Côte d'Ivoire na Wilfried Boni. Na robeta musique d'abord pour na ba Congolais, après to ko memelango bandeko ali banda poto ba aki donc ces bel enfants là, les a ba Congolais. To pesi bango. Et bango ba ko adopter ngo kaka soki biso mo pe to bandiko linga ngo pe soki biso mo pe to sali bien. Je sais que je vais me battre à ce que l'album soit de qualité. Comme je disais, je sais que je vais me battre pour que l'album soit de qualité. Donc voilà, merci à Congo Promo, merci à Raf Ngindu, Maria Tanzo, Flat Hotel Maria Tanzo, Nanjili, Harry Tribunal Kitok. Ban ami qui ban dans le monde entier, bakolo bakolembe, bakofinga bakobaye, mbamba na mokilo to tingami bango tembe ko sila jamais. Serge Piana. Les cordons. Big up my brother, associé valable, what's up man? Are you fine? Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique? Parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. N'est-ce pas? Congo Promo Raf Ngindu associé à Makambo Poto Banda Orchestre Ndena Raf Ngindu. Azalaka. Acha. Et t'as un barbete là. Raf Ngindu on tape. Donc, qui n'y doit pas biso de côté artiste na qui tara Congo Promo to côté partout bango ba limiter monsieur le côté partout donc ma biso biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo ba Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois pour ba man faut foutre non pour ba autoriser on ça là pour talara nettoie awa na mission na Times Square awa pour ba personne permis oyaki il va vérifier la caméra la binois il faut la caméra mikete donc ça boyer il faut dans la licence ba permis tout ezali au Congo pour maramona si ba leka donc Ralph Mina solo là déjà donc Evan donc tu regardes boyna ba carte maramutu complet pour la morota mukanda mukanda